Maintenant, on sait le côté yaya. Ba malade na salité on a yebi ngote même na Kinshasa na tika ko yeba malade ote. Na mona muka ba ne ba lo ba oui, toza sona malade ya ba PC, toza sona malade ya nini, ba malade ba mbasu wala na tika ko yeba ngote. Na tambo na Kinshasa na tika ko linga mbala mutu te na tika ko kabula mbala ba tuté. Toma kila ngote na yebi ote. Ah yo bandingai yebaka ke egoyela yo na otika otema na tena otika ete na otika ete so mama mungu bana izongele mais plus même yo zo souffrir otika yo ke on a souffrir na lola la tenga na kuna kanisa ke ngoza ba buibui okoma Nathalie na lo zongo ba buibui na lo kwanda kuna bia na ochango poudre na chiku ba poudre rien na o problème ni na ngosuboye. So kwandi et ce système so kwandi na bitem so makile comme salité rien du tout sigo na mnito sigo loko ni na mwa mabebo malade no salité ko kwandi sa mutu pour moi là les athées Nathalie na comme ko va la journée mo ko veiller pour ba na ndoko veiller ça va c'est na butu nde bandande makasi okutu moi ça va mo mukie mais na butu nde c'est chaud. Na butu na zo esa bino mama na zo kokolala te mais yebaka ke ngai nazalaka pe waka so abanelo bitumba ma chérie nakamo bitumba po ya otumbelo aisena oya lobi akotumbelo esike kende po ya loba mekende ti esike osoko zazo na fond ya monde oyo mto bandinga nga bandi ote na ebi ote na ebi kwa kize mundu te mais na ebi sibino ka ke ba bakeli nga maladi na ebi kwa kize mundu te na eko tanga kuma mundu te po batengeli nga kombo te abaleki na nga na boy na nga na ebi se yo mo mto moni abi na nga na kotanga kombo te po na ebi ke ozamute ya mukuse oke na ba raison na miosu kuna oke na kofinga ye vomie na sa makamu na nga bitumba tout le monde retombe lolobi ma chérie pas de problème c'est à toi de voir c'est à toi de décider c'est à toi de décider nga tangi koma mutu te nga tangi koma mutu te mana tele mona tangi koma mutu Allô patata oui maman nazwi peda kombo yango maman pana biso na bakombo babenga yango ngidingongi donc kasi nani Patricia lobaki yango ça le ngindingo ndisoni mama bokomela eza ngidingongi ozuna mafuta mbila futa mafuta na biso ndio tumosa Angola nga na yangi na mafuta na ya mbila voma ya Kinshasa eza vuma o baselenga soko kina chateau nakanga kapti mama pardon ya yao ngidingogi yango mpona ke koluka na chateau rouge nazosamina nazosufri bandeko omoni eloko wana esalaka kutu jete alasi bino yango omoi esali baplaque ekosila omoni tia confiance pa nzambe kolanda bakoloba te mwana mama ngidingogi merci ngidingogi wana soki okutani na onza basala ngolo okuta wana chateau somba yango nasomba yango ebele kutu naoluka mpa mama na nini wana mais mama fo bazongisele mpe yokanga mama yoka kozongisa na kozongisa te yoka naloba na yo zwa mama nika yango oniki yango ozwa mafuta mbili osangisi yango alopakoli yango na nzoto ya mélange Angola na mafuta ngola pene ça la mélange na Angola quoi on a mélangé bongo te ata mafuta mbila vraiment batata mafuta mbila alongane mabela jaune nde tosalisaka ya mama kwanza ozwa yango mpena kaka ngidi ngo wana kaka wana po eza baloli yango na sango lokwa pati na mafuta oui ozwa mosango pati alopakoli yango ekomi sikoki banda siko kopakola yango ka yo bien donc eloko wana kutu erataka te soki babwaki eloko ya mabe na nzoto soki oniki yango kaka opakoli yango elimusaka yango elimu yo moko omonaka ekolimwa mama merci nzambe apambola bino kongo
donc nzambe bapambola bino busu na senga ite na ye koloba te na ye kaka nazokangama kaka na silence nazoba buibui mama buibui nini yango ekoma okondisanga ntina misapi ekoma okondisanga ntina makolo ekoma laisse tombe ndenge eza bongo ekokondisanga partout donc oyo ozwaka kimia kotisa oyokayoka te mwana mama somba eloko wana nzambe asala ngolu ndenge okende kuna okuta yango ntango ozongo niki yango otie mafuta mbila obandi komipa maladi mabe boye nzambe alola osoko osokoli mai yana mungwa nde ebandi wa mai wana naosala mai mungwa kasi naosala mai mungwa naokeluka ngo matina chateau toke ti chateau rouge zongidingongi yango okelukaluka mpa banani wa basénégalais wana banani wana nyonso bango mpe mpo basénégalais mpe ekozanga te mpo ekozanga te sika ateka babokoko wana omona ezaka mwa libanga moko moke eza kokola or engalaka eza kokola engalaka yango wana mpe eyalokwa pierre oui yango wana wana yango wana mama merci nzambe apambolo. Bonjour la famille. Bonjour ma chérie. Bonjour Tatawa. Tatawa, ni yango boyo, na koma na tina mole otanga message nga bitena matanga. C'est quoi Tatawa na bindinge ja mama bozali na expliquinga. Tatawa TikTok ko kindo ki boy ndenge ni yango boyo. TikTok na bino kusa. Bozana na ngona YouTube. Bebe on tina TikTok. Ba plate bandi ko vimba. Pardon. Kubangi singe kinoko makasi koma yango na pa omone bitata wa yo na nini kuna na Château Rouge ozwango bakisa bokoko minga te ka kuna okeka siko na Château Rouge mais prière na okata na bino kuna madame kusa priye makasi nzamba batelo elo monte ekomela yo onokusa donc Seigneur akoprotege yo eza banaliste osalaka na réseaux sociaux ezalaka te ke babiloko moboso ya ndeni oyo obwakela motu malade c'est pas normal eza kitoko te Tatawa, bonjour tout le monde. Bonjour. TikTok nene ngaza azulaka na mbongo te bino kanti TikTok Tatawa asala matabaka nzambo te soma madesu ya noir soma madesu ya noir tokisango mai wana sokola na osambela osokola nango ifo loba sambela lobela madesu soma madesu kokende na okoluka bamidi ya 14h te soma madesu ya noir tokisa yango mai wana sokola nango loba pena nyonso motema nde kotindo na mai wana po sokoli nango nzambe malade mabebu baya pardon kendo sala eloko na kati na tata live ya tata wa kende die contrôle elo monte ekomela soma madesu wana nde balobi asomba mpe kaka na pierre wana yaya na pierre wana ezala kaka na ndako okola madesu totala na ndenge ezala sokoli mai wana totali ndenge ezala so esimbi te okomeli nga na pepe na oyebisa o d'accord bakanisi nini yango oyozwila TikTok mbongo baosumbe yena oluka na solution no tata na journée ya molai nanu oluka journée ya molai mama na tiene oluka soso wana biso kende kataka live kende parle eza maa mingi